artiste soit à quelle boîte n'andé na ya qui ça délire na. Ils étaient que boîte n'y a pas mon artiste bozana artiste sumba bozana asala bozana wana comme qui camarade des ceux qui attaché des points c'était dans les points. Et là suis à hotel artiste comme ça bino boko tala moto ya na comité bolanda boko c'est là la fiesta. Binonio sana wo boze l'artiste te vipam oza wana yolo ngana yo soki tokutana msona lieu du travail. Ça c'est bon. Mais ata ya okabola verbe tokutana te. Na kosi te yango bango luka bango ba zaku na tan luka bango te au mona bango. Mais baby que eza jalousie de ça la matika son temps yo banda ça. Alors matika songo to monio na lichette okomi kuluna te bi kuluna oyo et banana yolo et pas wapi ngana yo to banda ko zala zala. Mais ce qu'on memi kuluna tina bandal bien lichette. Kuluna de la presse. Ouais. Belle lichette. Kuluna de la presse cela veut dire na on la bateau tout ba ça mabe. Bateau tout ba manquer ba yaya bateau tout ba manquer ba leki. Dans l'éducation ça mutuelle, éducation ça respect à famille, aux familles à pesaka, biso nandaku toi na trop éducation tozora. Voilà. Éducation ndako, éducation balabala na éducation chiki. Voilà. Si vous voilà côté ming éducation balabala, voilà les résultats. Voilà. Et maintenant si vous banani bazo bebisa oyo yeli bango okata bango so yimu tout so ibe makodo ebiti. Nazo kata bano nyonso na bimisa na internet oyo baza ba impoli. O ngana la kisaki musala na bebisa ba énergie po baiza o baza lelo me ba komo dérailler. Donc cela veut dire que bato ba komo banga na ngai po ba bisoki bango baza boy. Soki bana na baza boy seki tata bango baza bongo. Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au maux de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébrez joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être, à l'intérieur 6 sachets portant le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibienêtre.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Raph Nguindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Nguindou, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindou, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Ouais, Balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda nanango. Raph Nguindou. Congo Promo. What a plus, what a boss life.
Voilà, très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aime beaucoup avec Yves, Ipantos, Kansan Falede, directeur des efforts, la fraude d'enfants que la série continue toujours dans votre site qui vous aime beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Rafungin de Boss Bosson. Voilà, je tiens à vous signaler que nous sommes avec Matika Songo, voilà, donc on a 4 bandala. Parisien sepeli lokola bandongona biso ba Chris Tembo ba Cédric Ntango ba sepeli merci na Dadi Diela André de Bruxelles na bosani Teja Mulumba unité centrale de Bruxelles le Veco stadium ya couleur pembe mbechola donc tozo benga déjà ndongona biso Matika Songa kota parce que tozo moni mikolo neti mo espère kuluna net sinon machette tota mwana ngo tunto parce que la vérité par ben marambango ni les sala ki ata mona machette ni les sala ki lelo akoma au sein de la publication au bandero bazomona et ça lui plaisir dans le mission maréchal surveiller ça na Katia Dala sur un restaurant yolezo merci aussi na levé Costa de mes couleurs Alex Mouine zota la biso vraiment ba la pote belé ba timisika bengele ba zota la biso bandeko na biso ya Kati ba Jérémy Moukulo sommet du Canada motema esprit babo la patronne ba tout ça lutangazo Djibol mala meseno ba zota la biso alors Matika Songo boni santé na ouais santé normale santé qui toque ndo zo monara ndé tolobara Matika Songo toujours leader toujours attaquant des points. Dans ma solo média, je suis là. Dans ma solo colonna, je suis là. Dans ma solo bolingo, je suis là. Voilà. Moi, papa Caleb, bon. Bien, c'est Dario le prince Amouri. Voilà. Le prince Amouri, tu as vu ma solo de calamité. Alors, Matika Songo, tu monio, na lichette. Au komi kuluna, tu es kuluna oyo. Et banana yolo et pas wapi ngana yo to banana ko zala zala mais ce que memi kuluna tina bandal bien lichette kuluna de la presse bien lichette kuluna de la presse cela veut dire na olongo la bateau tout ba sa mabe bateau tout ba manquer ba yaya bateau tout ba manquer ba leki dans éducation za mutuelle éducation za respect à famille aux familles à pesaka biso nandaku on a trop d'éducation voilà. Éducation ndako, éducation balabala, éducation tchiki. Voilà. Si vous voulez côté ming éducation balabala, voilà les résultats. Voilà. Et maintenant si vous banani bazo baby sa oyo yeli bango okata bango so yi mutu so yibe makodo yebiti. Nazo kata bano nyonso na bimisa na internet oyo baza ba impoli. O ngana la kisaki musala na baby sa ba énergie pour baiza o baza lelo mais ba comme dérailler donc cela veut dire que bato ba comme banga na ngai po ba biso ki bango baza boy ceux qui banana baza boy c'est que tata bango baza bongo donc cela veut dire il faut na longola na moko ko longola munteza passer balongola mutu mbang te dana longola mutu moko yimondo comme pour mikolo idéologie da musicien nyo ça za leader ya mbaso journaliste internet té oh et ngam na badia ngai non sa campagne non c'est bon yo mo suka bon te ngaba ya mbanga ipona bien voilà na mama be yo ko mala ba publication na ba Facebook na yo publication na ko maona mwana mwasi jamais ko finga mwana mobali keke sa mwana ngaza mwana mketo mukolo mwana mobali tout le monde na famille boa 10 9 personnes babota mabasi mais ya suka aza mwana mobali bango tout ba pesa mwana mobali respect bien que chef de la famille. Maintenant si yo moi c'est ni na fingi mon bali ya mukolo mais ma bolin fingi de la forêt ma bolin yo zala ina ote mozo pesa sanga mais nabi be Matika Songo za la batu soki yo lo balanga boposa muta elona c'est pas grave tango bengi tango c'est la pardon il veut pas omoni elo ozoboma biso na binongo tango sanga ke na pesa sanga mabetu yo moni ngote vérité ce maman na yo ki mara mo batu ba benga ki biso to ki mara voilà moi je vis ça na moni vidéo Nathalie na yoki conversation ya bato bazala ki wana ba expliquer nga DJ Abdul expliquer nga qu'est-ce qui s'est passé vraiment nazala mais tant déjà toki que monta fingi autorité morale ya mboka o mais il faut que on se lève faut totalement on se met debout voilà et comme maté suba finga yango papa Chirabi mboko bantaba basoso bamboa voilà koto mo lobaki tozonga mo mukelobi bano yo bimisi bano yo formé Matika Songo bimisa nani ya format nani papa histoire wana naza te pona fula bango pona tanga bakomola bango déjà 2016 nyonso zaki bango natanga ki bango na ndinga malamu mais siko na kotanga bana te bakombi mabeba impoli il pas yo doyen yo ko poser nga question te parce que yebi ke o wana ngam na bimisai o wana ngam na bimisai yo mo pendo za no bimisa pe bato siko atato lobby ba wangana voilà mais nga problème nanga za que batika ko finga débordement économique trop bo finga fali pour pas mabe o finga de la forêt mabe o finga brigade mabe o finga CLO mabe
éducation ni to bimisa ya mboka libanda pour to kansaka te batala biso ka ba congolais te ba camerounais batala biso ba ivoirien nga na ba masa mso ba ivoirien ba benga nga je cause en français batala ba émission nga tu vois to reflecter éducation ni ya mboka na biso libanda et puis artiste ozo finga zanani ezaloko finga Michael Jackson mais yo condition neti na moi ki bandu to mona ko bi le kolo bokoti ma ki bandundu le kolo bokoti pa vie na nga bandundu to diminuer bang parce que nini etindi le ba makambo wana tribalisme na makambo musique ezala tribalisme te ya tribalisme te za boulot naza mutabandundu mais na lobi kara na mutabandundu déjà nano automatiquement mutabandundu mais na mai ndombe siko donc ngai siko le kio madimi donc ngai siko kota ba vena biso nsone ngai siko fona telemela babenga ngoni patrimoine babenga ngoni patrimoine national te kimi fona telemela biloko que bato pona le bon bien na ngala fona telemela biloko bato bazo sala yamabe ivi pan lelo internet et baby parce que bande kona biso musu ba baby sian lelo internet et comme so tali majorité ya musale komikato mo yamba na biso so tozo yamba ba mission za ba mission ko to biso ndeto fula ba on a ba émission normalement tout landa ba mission minene ba neto yamba ba nana yamba ba ngol mais so to mida la peine bezo ba yambe maman nana yambe te nana ya poser ba question ana ba question bien te to lo ba o to mona il veut pas pour te sauver musala na biso so to sauver ngote et comme loko les arana kini comment pe bozara boy journaliste mirador lo balante na antenne abakutani na conférence de presse akingandi babundi ba menace ve na biso de donner ngomba to ba sala boti carrière à TVA et ça nini et quoi ton biso to télévision internet to comment mona bata TV baso yende internet ça biso si to envier ba jamais siko tonto souvent ngote et beba comme beba quelque part bande musu abenga biso babi marambo so ki komi bezaka matika son tabanda parce que tant to sala na ba télévision na biso ki tchasa wana yo bandi na déjà wana to se papa mamni nous sala internet to diminuer ma solo mais tant de comprendre vitesse ma solo to sunola tala lelo mais ce que yo monde on a proche na ba mission wana ko zala déjà na ba kabosi que vendre na studio pa ba ko libanga au kende boy répéter tout yo zangakati lelo yo babi ko mona bitinda fa bigas ko mona bitinda ya sarbati ceux qui musicien moko a telemi alobi na kenda na studio po bois kanga azate donc cela veut dire des studios ngalo ba vérité des studios on a kenda na kutana na chance à libanga ya liboso studio na kutana na chance à libanga ezala ya papa wemba kaka yo na yana yoyo casserole wana na zana planète télévision ba boiranga ina 5e chanson ya tosha fulankanda baziste matika songo et par radar et bi radar abo kasi ba kwanza yo mopende matika son libanga liboso a vie deuxième libanga na vana parler ka bosse ma va appeler na ye studio ya zakala ngai ba mission ba benga nga po ba bike na mtia malama puis na travailler nga soki na simbi musicien il veut pas boyer bindenge et betara na simba ve na biso Adolphe Dominguez sori za kinde nini likolo na simba raba bia choko sori ya rande nini likolo lelo na brigade sori ya rande nini likolo Fabregas n'en parlons pas Kabose n'en parlons pas Lacoste mutulo wa pangi mai foudre ve na ngadi de Lacoste ya benga ngatina poto ay sanga boulé da boy faut sel nga boulot boy mission boy na sali c'est moi je mission kimukala te c'est le travail eza musala nde sala ke ba emenga mukala quand on dit mukala ezani mukala aza moto atambola na ivipa a gérer la raibasi alingela raibasi ambe ba téléphone alors yambela ba téléphone ndenge yo posala siko ngai mo bengele ba momi ba nini siko ngai tindio pe mati bongsa na chambre na ko tonga na oya siko ngai pa baka belo ketch ngai ngai ketch bato kabela ngati ko musicien au numéro ya Sarbati pe na maman te ya o ketch fa o Givenchy Fabregas m'tapesa Fabregas alors la vérité tenga moninga je suis le seul animateur à la vérité c'est moi ça c'est bien déjà non pour nous amuka la fona tambola na Fabregas chaque jour akende bonazanaï asala bonanaï pour fona tambola na brigade chaque jour akota boîte na zana akota ngana muka la te na tambola na bango te na yebi ndako ya Fabregas na yebi ndako ya brigade tal ndaka brigade na yebi on lelo ndeto sana mission na bien lelo ti omoni na yaka wana na yaka répétition na sisi na zongi so azana eloko oloba akomelinga na WhatsApp to abenginga esili nazara na bimisien na yaka répétition ya musicien soki na blingi to abengenga na ya concert soka bengenga bomona ba concert belé na yaka te
pour nga respect vandi ba bengi pour musicien pas pesa au respect et ça na bando landa ba musicien sonité musicien pesa comme landa trop ti a otin dans cigarette donc Fabregas masananga bakabo c'est bango tout ba batu na ngai donc on a qui paraté bobé na mukala nani finalement ngamo mnali mais ce que tant ozolo ba ke bango ba batu na yo yi batu wana pe ba masa wana ba poni na bango mutu na bango mongo donc ba zota mwana ba mutu na bango mabe ba poni mutu na bango c'est bien sûr mais ba sala ngo na norme na déontologie artiste ça soit à boîte na ndé na ya ki ça délire na ils attaquent que boîte nyonso ba mona artiste bozana na artiste sumba bozana na asala bozana na wana comme ki camarade des ceux qui attaché des princes dans les princes et là suis à roté artiste comme ça bino boko tala mutu ka yena comité bolanda boko c'est là la fiesta bino nyonso na wo boze l'artiste te vipam oza wana yolo ngana yo soki tokutana msona lieu du travail ça c'est bon mais ata ya okabola verbe tokutana te nakosi te yango bango luka bango ba zako na temps luka bango te po au mona bango mais baby ke eza jalousie de ça la matika son temps yo banda ça ba délire maman ils ayité banda lo baté ngana sala abineti moi jalousie comme ko tokola moi ba fier ces ko taba moi ba champagne ba nini ngana somba champagne na somunga na kimisa batu mususu na ba boîte ngaka ndomo na moni elo nyonso ba prêtre mususu na ba musicien omoni ba journaliste nyonso mona ba sa délire lelo ngam na laksa ba ndeni ba sala délire mbongo ndeni ba kabambongo na podium ndeni ba photocopie eza originalité et puis au bango ba sala et aller passer nga le président nga je me respecte je suis marié na koma kovanda na palais kono marié ba zate te na habité. T'es marié, n'a habité quoi, n'a habité pour longtemps, on va battre. Terence, moi n'a marié, je respecte ma famille, mes enfants et ma meuf. Et moi c'est l'anglais. Comprendre. Donc je suis pas là pour nasala ba délire, non rien du tout. Parce que maintenant elo ni ne suit yo na likambelega na fiesta, tout le temps il faut qu'on le dise. Ni ne suit pas, elo resungai animatrice wana mabolin azofinga de la forêt pour bakataki musique na bango comment na suka de la forêt zokota yazo finga de la forêt. Moi je m'attaque pas na artiste tonité na lobela ndé mabolin. Mais ce qu'on a bien matika sonde oza pas Sarbati boy. Tendenge na za bolo ba ndé na za porte-parole to benga bon porte-parole te benga yo attaché de presse ya Sarbati. Voilà, yebe aza pande on a biso hérité watanabi. Mais ngasko na ko finga mutu te pour na ba mission on se sotali nazo boya parce que nazo boya ni loko yo ngana moni eza bongo te bino boya eza bongo automatiquement na boya. Mais à côté li mutu na esanga pas sala rango à côté la mutu na. Est-ce que ça m'a bien côté eza gagne pain ya mutu. Côté la mutu eza mabete mais injure. Tout ça a des choses différentes. Injure ni euro na kato. Ah, on a télé vidéo ngote mais nazo ka batu ba betela ngalisu. Mais ngamono atali ngoti. Yo kaka kata musique. OK, le co vérifier puis tantôt ça deuxième émission na ça. Il faut pas normalement aux animateurs culturels. Avant tout ça, la micro Buffalo a déjà non on peut poser une question. Faut l'amener l'information on a source. Mais tous avez un bateau tous avez un bateau parce que on tombe à EBCO, EBC on kata musique. Donc c'est que le kata musique. C'est bon. Mukolo oyo ka version originale oyo to bandeli na osala. Sikoyo. Pona yo pona yo injure ça. So ibalobi mutu wana sila longola batakala iwata za wana donc pour ne pas ça injure. Na bien. Injure ça ka imbécile nota. Non. To vandi bonabi longola sa ramazani wana kutai lota sa sila. Longola. Et ça injure. Est-ce qu'on doit oui, je ne disconviens pas. Mais il y a des mots au bakolo baté non il faut la mutuni no lobela. Et ça le kola na travaille pas na yo. Mutabimisa oye nga siko moi musa non na fingi tato abimisa donc ce qui yo ndimiango c'est que yo moko au finga pe batata batu yango accepter ba finga tata na donc des papa na bino za na parler père wa botio il veut panga na leki na fingi père na bino yo salondeni so kipenga te c'est que za majar na yo finga no tata batu ka pe pasta along ba kuna ne ka penga pe na finga ba père batu dans le point si yango te voilà et mais est-ce que rolobani ni pour faire conseil et pas hériter watanabe te ngana makambo ba kombo na lokola attaché na ye mouvement mobimba bola etsango po mutu moko gafe malgré ba bike soso ya mukimo na mona soso na se mona soso likolo seke na se bache mama na ye na biso stobi wenge
ça ma bozo ta 42 ebi wengete tindeka chakal voilà ce que ma diminuer ta bobi au toucher vient sur la bande beaucoup diminuer ce que beaucoup diminuer ba nani obino déjà beaucoup diminuer ma molili voilà bien yo ndimo ko tam ngamona molili boye barate matika son tika boy na molili on ba succès donc quelque part ba musuba finga yo mundaba kisi azala mutu moko la très bizarre nde ba bien parce que ça on ndenge ni tamba ba c'est tamba ba na bizarre ce qu'on a compris na te mutala tibo c'est ba journaliste musu internet ba la talwa ngati bana ba t-shirt ma B bana ba ketcha ma B ba ata na 2 ketcha ata 3 ketcha bien te so ba benga sikobo na koti na ndako na changer ketch so na bimisu émission musu na koti na changer bilamba so na koti na la taka na ba t-shirt mais ba t-shirt na mona kaka ya ba qualité comprendre ya ba qualité voilà to monyango mena pesa conseil na attaché de presse surtout na ligambo to sele attaché de presse ba biso yo attaché de presse mutote tenga lublo na linga ngote c'est na kokoma seke eza musala député azan attaché de presse na e kingani eza musala o poni vena biso pegi titan yaka vena biso joka azalaka porter na attaché de presse ya papa chéri eza domaine mon so ba solliciter yo bo sali ba contrat ondimi c'est bon donc ndé eza wana ba attaché de presse loko ba biso to ça musala bien bo respecter biso ezomona na poso na za pene na brigade na ila rabino vidéo na benga rabato ba yo sala émission na vidéo na sala na brigade pour concert eza il faut sala ba vidéo et belé donc concert eza boza calme bo kita bo tika mabulu place bo landa ba bi batandi biloro ba tekité de ça veut dire batandi biloro ba tekité ba beti me bato ba été ba filme na bino akala na yo nani po ba lobelote yo nani po ba lobelote mais siko na ba confrère na biso isa bango nini ba confrère na ngala na confrère te na confrère yo na confrère JDK Junior Diasso na Glor Langi na Dazoflex Strateco na kata miki la kata bela ba confrère na ngai eza bato ba lekanchiki ba lekanchiki te etalinga te na petite sœur propre que j'aime beaucoup Sarah Ramazani Christelle Mamou Christelle Boa Misa Migolo yo ba tentulo mo mystique ye ba bote na poto masutuka na Congo te fa ke galon ba Christelle Kabeya non mais mai na bando na biso mususu ba Christelle Mamou ba Christelle Bwanga bino tuboza calme Stella ka songo la merveille la patronne la vraie la baronne madame Aimé Bidocha Picho Pacha Sotali Konko bino tuna linga bino merimbate matika songo mena tikelo titan mais si c'est la vérité mambia katakata o de monitre motina kolona mango photo me mango kolona ya media ye azalate makomi tande na télé en face les couleurs de la presse congolaise les couleurs de la presse congolaise aline na partir le longa ye on meki na katio so quand ba journaliste to ba journaliste artiste ne peut pas déborder dans s'en charger naï. Titan, ça va non. Titan, mamni no koloba na bande robata biso. Bimisa o nyoso yo yebi. Voilà. Na ba o wana ba kenda otonga nga kuna bimisa bango. Mais journaliste faut tout na ngai te. Faut tout na ngai. Titan. Parce que biso ba to na succès miko na internet. Voilà. Ma solo Titan. Aboya kutu kopesa embongo ote ye mutamatika songo kasi basaka na yeti. Ah mbongo nini yo maboya opesa. Oh mais na celle là, vite que na celle là héritier Watanabe boss là oh je salue en passant na celle là œuvre poétique. Mais soit disant mutu wana zo comme c'est héritier papa na bango. Apakola ba choko bo moi chango bieti. Apakola ba choko bo moi chango zaka 1. Apakola ba choko boy. Yeku mama journaliste innocente. Ata ifasi ka pamba. So ki na ifasi. Otuni boy bi filmo kingani. Apara papa bango tikela ba onda ko mokuna bateka bakoye baka moi référence. Donc jeune fille wana nam frère na bino Carlos à côté la route ngai. Oh ba tchenga bo bi oh iloko na te so bo mona ngo ba journaliste bo mona. Ba benga ko disque d'or te. Na sala kaka na décortica kaka o baloba na décrypta muta contrat yo ezande kwana mwasi ezande kwana mwasi ko ndeko kutana na makwanza na mo tanti mo kutaza labi ndeko ngo kutu appel ndeko o mo ndeko ngo insolente impoli ye kindumba ye mutakalisation ye kindoki oite ba o ba chokange kindoki grâce ma bimisi kindoki na ye mais est-ce que vi que famille bango peut tala ma mosolo bozo banga te retour makambo papa o mo na famille na biso famille na tala ngo
omoni ye moko mukonzi akendaka na pako konanga naza mokonzi te oyo atia Congo omoni na petit fils na petit fils ya papa oyo aza patriarche Antoine Kizenga ozo comprendre nga komona nga polo tofunji natumboli mutu te nazoloba na bato bangai basaka na ngai bakomona nga te omoni ngai Héritier Watanabe ayebi ke nga naza nanu mwana ya palin puis en plus naza intellectuel so na musala nga na ye na leur gentillesse au minimiser nga yebaki na papula o na mwana bandal obobi te ke na mwana bandal ota bandal naza mwana bandal na koloba so bakanga na koloba Héritier Watanabe banda koloba nini tango ba contrer na histoire wana yaki nango na eloko bien osala ki pona Héritier Watanabe azaki surpris ma mwana yebaki yango te mais eza bongo fi wana soi-disant azana ye aibo sata papier te est-ce que okane annonce pamba asa na français ayebité et Héritier Watanabe de bako motimbela eza ba envoûtement o même tout ça za ndoki bakanga ke mbala moko te bakanga ndoki na ba axe na ye donc ba axe na ye et si to monyango ye moko Héritier Watanabe yo monango envoûtement oui bezo lo bani zo teya ni zo finga ni tika passer eza envoûtement ata envoûté ana kindoki ne ba nyonso ba yo ko monango siko etikali ka muke to kangeka mutakala voilà maintenant en affaire bakanga yo mutakala bakanga ko déjà mutakala azani ko déjà voilà c'est bien maintenant affaire les gars na fiesta nini oyokoloba et puis nini oyokaki oyo touchaki yo mwa muke opo monaki ngai eloko etouche ngai parce que na otala dernièrement awa collègue na biso concert na yo sœur na biso ya Mirador ayambaki Héritier Watanabe ayebisi Héritier lomo namoni vraiment ke Héritier aza héritier lelo te aza héritier akala aza so héritier lelo makoli mais du coup neka tomona aka makambo boye toya koyoka boye news ebimi ke Weranson na nini oso yayi de Sankara soi-disant tantino na to oloba na mutakalisation soi-disant abetaki Sankara to ki soi-disant ba makaki Weranson mais pour moi nga na oloba Héritier Watanabe c'est un intellectuel malgré que non mais c'est un intellectuel il est entouré na kibomoto na il est mature non on va dire Héritier ya kala na lelo est un peu différent à sa carrière d'honneur ndenge mora lobara mais il faut que mon héritier ça mature mais entourage à héritier elinge pe héritier bazel pona ngai moko neni si yo ko manquer papa abotio ou bien le bina papa tikanga malgré que ato comme indépendant parce que manquement la 4 sonnes ezaki nini oyo monaki pour remarquer te nga na moni maka mwana te mais confort na ngai bisinga ke soit disant que Héritier Watanabe abeti werakara soit asalaki soni mais maming na yoki ya ser wana nde parce que maintenant conseil ni opé Héritier Watanabe et puis opé la ser wana nde ser wana te na opé Héritier Watanabe parce que je suis jeune ser wana vraiment y est vraiment dommage na sirku ba ser baza ba otala pardon mon caméraman il faut na le ba vérité au moins ngai conseil na opé na héritier balobi l'humilité précède la gloire l'orgueil précède la chute au moins ici lelo babora eloko na mbuma oyo était là au moins ici au moins lelo boye bato ba lo héritier disque simité parce que aux a grand mais yo mo miye bato lingo bebi sango donc tika bato so ba lo ba conseil à mabe Weranson c'est ton papa za na bon terme maintenant maison mère parce que yo za fruit à maison mère au sa fierté mais so ba beza mama musique qui papa za wana te bato ba do yeta mama musique il faut ba bunda ndenge senga te ba o ba lo ba bongo ba za ba imatir pona nga vraiment Héritier Watanabe selon mama grâce qui musicien mais ba tangisa classe ayeba ki na ba exaucer ba benga ke ya héritier comme na rakabe o ebit ya héritier maga a changer comme bongongo mais comme on a ezalaka donc akoma bongongo wana vient na ngai te akoma bongongo mais yango wana kana olobaka ka ve na minute o ve na ngai wana masa na ngai siko na minute o vie nga na so vérité Karine Mokonzi azoboma yo abomiso réputation ve Karine Mokonzi azandoki aza envoûté azoko envoûté yo za muluba fo fungola misu yebi bangala kindoki na bango ya misu makasi ve fungwama petu wana azobebisolo ba faire ça la carrière na yo dans besoin tout monde ba featuring na terminer ne kolanda ba débat oté nga komo na nga titan kalonji na petit na yo mamutu na lobby awa ve soko inanga mais na siro inanga te mais na za na besoin que vie carrière d'honneur les cas bat balingara ve voix na onan donc sala mamnenge yo lingi selon yo maintenant pour na fanatique à maison moi ça bango nini surtout na ba ndeko ba tension élevée libana mboko tumulaki ADT très fâché à lobby marambo au lobani na ba fanatique tout ya maison mère bata libana o ba sepelaki na acte salemaki pour na ndeko na biso d'abord na lobana fait na ADT yanki pour yena héritier bazaki loko a posona nguba omoni lelo petit soka a se décider ka kendaki
ba relation tirale parce que ba comme famille ala nane pe bateau te ba entourage la ngaba sala mais na ba fond na maison mère héritier ti lelo aloba ngo même na ba interview muta ko finga we rantsane za na mouvement ya ko benga na ye mais ngai na ko te ya motema ne amutu to éviter le cœur de l'homme n'est pas parfait ko loba lobby lelo lobby mais loko na loba ba venanga équipe boa mikolo bola kisa maîtrise so bo maîtriser so bino lelo bo sali soit disant ko ma ba kofi bo beti amzu beti amne héritier ko a eu problème bino moka boka wana za produit na bino bo se rendre dans les calmes mais bisope ba chroniqueur toujours le buna parce que ba misu baza les couteaux de deux tranchants bisope to le bon on a besoin d'unité parce que ezo sala Sony makasi ba mona ke héritier na we ranson pour na ngai vraiment je suis dommage surtout na bateau ba sila ba succès ba ça l'héritier ba vidéo héritier za petit na yo so ko comprendre que héritier petit na benga na téléphone petit nini kolanda batute yango wana ne mukolo s'agissera dans les calmes pe na maturité donc na bateau ne sur maison mère donc héritier za mwana na bino ono ya mwana ya bandal ya solo donc bo exciser na sûr que héritier moi azomona que il y aura plus au baku au bani mamboza surtout na sûr tozongi l'ambiance malgré que bateau internet na bateau musu balinga ba komisango papa ou ranson c'est notre papa. Voilà, mbote na bandeko pe ça pas nani pe numéro de téléphone ba ko benga yo pour la réaction ba retomber émission ote ba banga avec Yves Pan. OK, d'abord na remercier na bino parce que na évité sympathie na kuta na bino nga vraiment na moni na rappé prophète so sali musala no bonengo zo sala na o flatter ote nzamba o sala na ba o baza clair ba o balingi ba information précise vraiment na bino mi balé na grand caméraman dans pambola bino vraiment et en plus na pesi mbote na ngai na bato tout ba na Paris na moni sœur na nga na Karine Kimamba na Paris na bosani te tanya bononga la fille à Paris maman ya bana kitoko na bosani te Jo Amboyo dans la carte elle vient nga Shana Peko maman salanga nyoso balinga ngai bateau nyoso junior bongongo union européenne donc bateau nyoso balinga pegi titan donc na héritier boatana be boss lai na sûr que émission o nengeza show azali bakwa olandango donc na pesi batu tumbote. Voilà, merci Titan. Tous maintenant Prince Balobi Dario Prince tous allons ba mina ba Facebook wana na ba WhatsApp wana na ba groupe wana tous allons tous allons né tous allons président Caleb Lelo normalement moi ça qui pas la bino avec bo sila la bino depuis normalement Thérèse Alongo tant yo wa kiango seke non né n'habite président Caleb tant ozo zo bana est-ce que tala ki tende ngozo ki Ivipan non bazonga non bien ndé na zabo na les seul artiste parmi ba artiste ba kota coupe sina kota propre ngala sina ki propre na remercier ba parents na po banda na botama silo na vendre na banlieue na la complexité na banga pe makamuti na toujours l'excellence ya moninga longa na parler biso ba jana ba no to kona na parler ta anake sa maboki mais Caleb longa so complexe wana que non en fait na parler groupe moi propre classe ba garçon mo intello ba comment ba zono ba jeune c'est total bango toujours ba garçon mo intello groupe moi ba propre ba jeune mo élégant ba c'est le na bango qui est bien classe haute classe ndesa ke biso ngona ba parler to ya mais bana mususu oti ba banlieue oti ba commune mo bo reculer ba quartier mo bo petit mususu oti ba quartier mo ba na ndako mo ba manzanza e quand même zo mo vina sinaki te biso zo vina sinaki non te tout ya sinaki ya de mutu comprendre et le ko ne pesanga candidat na yo ko na monitor la wana za leader na nga comprendre a leader na mutu longola nga complexe mutu longola pe quand même que le complexe na mon non que non baso ba théâtre ba tout mo ba banlieue ya ba basse classe yo c'est biso de sili o to na 2017 na minute pese comme déjà la patron na mutekangi kin 2016 mobimba to betina no po ane mobimba biso na sineso be ya 3 pièces kangi c'est gagné sili to beta pièce moko beta ka 3 mois 4 3 mois 3 mois et demi so be ya 3 pièces na kin de c'est que ça va to beti pièce liboso le monde dans l'envers et kangi kin o to ba pédé to beti pièce mi balé voilà to beti pièce mi balé on mari misa makufi et ça les cartons qui les seuls films mari misa tourner vidéo ya suka aller na écran na art na scène les films asina il faut profiter na succès to profiter non pièce on les pièces to betenga na kio de to dina ba mabulu
toza pièce tolanda pièce ya bahistoire bafaux prophète tobeta pièce qui ne cartonne tone mabulunga leonete bakote mosu bakanda nga na kota te on a imité prophète na bango et puis nga ça n'est réalité pour totia ndeka bato kompa que te tant tout ça le banzambe faut totia ba dans le bon sens comprendre pièce ne cartonne qui ne kanga qui ne so le kana nzela boko bapala bato et beta bato ba olela to mbundezo beta nga na kiodo c'est que mabela kine mais ça 2016 oui quelque part Prince tamboya na marambo tamboya bokota pemela ba Caleb bande ba bino bolongola éthique wana ndenge bato banda komona Caleb troupe moro boy chrétienne groupe moro boy chrétien banda ko sambela banda ko sala ba pièce oyo banda ko teya bato babitango bino boyo okota bokomishoka netika makama mokili boye na ba système ya musique na kati théâtre Caleb boyo ko bebisaki yanke na kati théâtre Caleb ni sali ke boya ko bebisa groupe bato yo ba ibe on est troupe moro chrétienne. En fait, biso to bebisa groupe Caleb te groupe Caleb ndeza wana to kuti ba on a idéologie na bango Yves mutako jengande peut-être na zabu non ngai eza façon na ngalo ba libanda na ngaso bimi na kati c'est na danger pour kati sanga luna sala effort kati sanga na libande ko kana te na sala effort kana ko kana te bona tika mpeka bongo Yves ngabe ya solo ngalo bango ebele ako jengande na boye na ba ya bokite na bayaka shimboki te na bayaka diamba te na sala ki yankete na linga basa batute na sala ba mobulu te ngada basi D3 te nga bala te na D3 ndeni na pombe besoin deuxième bureau te na les seules personnes na groupe on a kuta déontologie bon et simba na ngai mbanga zéro bota mapoda le prince amouri mukusi atalo ba baza comme ba boga les vilains de tous les comédiens les mbokate yo vilain na bango yo dona posa za la bogarte les campagnards mais si marana kaka na terre na biso parce que la terre ne fait pas l'homme mobala mukusa le kita banelengi ngala kota sinar ki bongo na forcer le côté tout na passer na passer Flavien mutazwanga tala biso to sinar to formation na sei to tena passer Flavien na loi B numéro 6 batu baye bingomba ba diches ba ans ba bilo abeya ebele ba est-ce que ba contact ba so son opportunité te biso ba cadre biso na fermissement de biso ko sina ko zo ba que non pour ta sina qu'il faut oumer biso to ko faut ba étudier yo ba kitina quartier na yo ba la nitala état d'âme na yo ba ye na faire ba 28 ba 20 ici de 100 quelque na 21 lelo na sina qui se tozé belé la génération na to a 4 na 4 ans dende to actif ngai na mama laji na petite sœur na biso princesse Loyafa nde bato zana petit moko boye oteza ye pe pa na biso alongwa petit moko boye akotana na groupe Simba ye pe bon nde petit balinga visibilité nga salama luki TV le pe ko internet facile no makomba tshelo ka caméra oyebi ba DSLR okombe journaliste mais oyebi no ngote nde petit on appelle le ko mosabe mission mais petit on mosabe ne aya Mbappé bato ba boya présent na ngai et le ko le pesa nga kanda makasa teke soda na tête bi leader wa sala ngana mtolo lendo garçon bourgeois nègre ni na bourgeois zinga eba cache biso na palais na matavion na tongo bana ba matavion tanga matavion na tongo ba kantsagelo soka na kata avion ezala boule mais ngana biso ko na avion ezala boye et écran bi na avion boye ba tsaka senti boye na tongo e bena ba kota avion ngana kota bongo siko kara ngona ba avion ngo siko suka ne te na bi wana te na bi wana bi parler bi na botami na parler ngana ke tanga na internat na avion ponga sala na otanga na internat na kina nemoko na kina mbamoko batindela nga biye wi via pininga pona tumba pale na mwa pona ka mobulu nga ka bandu bataka mobulu na ka mobulu turbulent la pale vers moi était de petit ta tuminda fa ka internat ndina ke internat ke sa baki yangi na internat nga sel ba sport na bundi ba kuluna ba masanga les anglais de yolo ba ya ba zulu bani na wati ba base wana ba général mbunza ba ya comprendre na bunda mais mutu salanga lona koma ba maîtrise boza présent na ngai kale bazwi ngai na ye na mikiti na tikino ba mukulu na longa ba espo butumba na bunda alisute na ma ko se défendre comprends na bunda alisute na koma ko se défendre menene ya bongo opesa conseil na ndeko na mwasi oyo asali kelelo tension na yo za lever oyo bisa nini na kanda makasi na kanda ba président Caleb ba fanatique na biso coupe c'est na kanda tout le ba faut toujours cellula oba yoka ki sango ya ser wana na frère wana ndinga finge présent na ngasalenga pasi bolimbisa zaka mwana bungi nzela biso to limbisa biso ba chrétien yesu kuta baso beto mbatan litamo foko zongisa na finge te menenga na ebiseka ka petit na ngai koto zali ba ki wana za papa mutali action na TV ba betio beto mbatan litama o fo tchasu litama ba beta su ya mibale mundo ko beta libako do so beto mbatan litama o tchasu litama oyo nde pecho na beta ki biso boto ata olandile te para mwana biso to limbisio
mais mbasi makosala te wana za papa tala bato oyo encadra tala des génération kale baosala papa tosila lelo yo wana meyimaka motina ba YouTube lelo tomi chaque jour tokenda mosala moto akenda bureau lundi mosala mardi mosala totourne film chaque jour tina poto tomemi théâtre meko nzonzinga kufi oni nzonzinga mais lelo sinake tomoli sous sinama mongo zonsi mamna otap bato bakomoza sous lelo ba code tuna bango totonze bakomoza lelo ba code c'est grâce à Mayela Caleb grâce à film o bango tuna savoir faire na bango et ça lelo bazona sur actualité comprendre voilà nani ngoloba te na biga na kanda mais na bombi suite là il il faut expliquer bino pour na kanda mais mambo te na bande pour que to ça bon mingi ngoloba te c'est Dario le prince amouri lukanga tina Facebook au monde ngai na pesima sanangai le seigneur de Paris Blanchard Bolili maître Gazou na pesima petite sœur nangai Germain Philippe Malouba Miss Ariane na bossante Cédric Kondolo Jetis na Maroc na pesibino numéro nangaza plus de 143 85 42 30 577 Bicap c'est là toujours de Touloubara Naila Bino fort. Voilà, merci, on se retrouve prochainement sur DNP TV. Merci à toi Reskang et le Siva pour caméraman ainsi qu'à notre cordeau que c'est Jupiana. Et comme je dis toujours, je ne pourrais pas quitter ces plateaux sans pourtant te remercier les boss américains Rafungindo et Boss Bosson. Merci d'avoir retour au sa confesse l'émission Théo Bango et surtout la site Nemno Boulingami Congo Promo TV avec les boss américains Rafungindo. Merci à Alex Mouini, le président Claude Nomasi Mabizi Kiakou, Papa Social, Aimé Kansai, Kotouna Moni, le vieux Stadium Yankoula, Pemé Mechola, champion Kabango Chikuna de Genève. Merci aussi à Jérémy Koulo, sommet du Canada, Guillaume Tissot, le président de tous les Congolais, Maréchal Souveillé, ça, Kotouna Moni, Ndegonabiso, Jérémy Koulo, sommet du Canada, Moté Massif, la patron, la force de rapide, la Moni Djibol Mal, la Moni tout ça, Lutanga. Merci à toi Reskangi, merci aussi à notre boss Kera Fungin. Merci à la prochaine fois. Merci, bye bye. Pour ozala na forme yo mwasi pour Maxime Ekoli qui fait grossir les seins et les fesses. Produit oyo eza ya mwana mboka comment nango Awatoza Ekoli ça grossit les fesses, les seins, toutes les filles. En moins d'un mois vous avez les résultats. Simekoli Ozanga libele, ozanga hanche. T'as pas de fesses, t'as pas de hanches, il y a caché à Abatoza, pour trouver solution bonheur. Il y a vraiment des vrais résultats avec mes produits, je vous salue tous. Numéro Zali 07 51 11 09 75. Awatoza Simekoli.